Nzoto ya bato libwa ba ADF babomaki na mbeli pe machette mikolo mileki emonani na bilanga ya Ocha na territoire ya Beni. Nzoto ekundami na esika yango pe mitano etindami na lopitalo ya munene ya Ocha. Polisi ya Uganda elobi moto abetaki bombe moko ebomi bato babale na bus na Kampala azali moko ya ba ADF. Polisi ebandi kote ya bato ndenge ya komibatela na ba ataki ya bombe po mokolo ya poso explosif mosusu ebetaki. Na Soudan, Général Abdel Fattah al-Burhan oyo azali kokamba basoda basali coup d'état alobi ministre wa Yambo Amdok azali na ndako na ye. Bayi molongo batelemeli bokangemi ya ministre wa Yambo na ba ministre na basoda bakwesi mbula matari. États-Unis ekati lisungi ya ba million tuku sambo sima ya coup d'état. Reine Elizabeth ya mibale azongeli misalami ya ye sima ya kopema na toli ya baminganga. Na mibu tuku libwa na mitano Reine ya Angleterre ayambaki lelo na video ba ambassadeur babale na Royaume-Uni.